Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba ka sentiment pardon na rafière za muluba na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo na Georges Djunga otete la kema fumbe cœur sensible journaliste à Congo Check Check depuis Arène na Allemagne bambote na yo vraiment ebelé toujours Darling Love na émission na vous avez droit de savoir Darling a pesa kapo binombo yeba vraiment lisolo ya pas sipe mawa lisolo na biso tozo lobela est-ce que ko aider mon mutu ozo vivre na chéri na yo oh peut-être un mobile na auto mwasi na yo OPC pas ya vie eza mabeto eza malamu mandeko bola na lisolo oyo ezaki na ndeko mwasi moko boye ba fio bazaka makasi na mombongo ye pena boma bo jeunesse nyonso ndenge baba simusu bazalaka na somba sak na tambola boye boye yazalaka nango te ye tan na ye nyonso apasa yango na koteka mikate j'espère metiti ma Alex Bino photo ya la fille oyo azosala mikate bandeko balandi azaki na mobali na ye na mikate na ye wana bande koteka lokola pa azaki mwana moko mayele taka mwasa mumbongo aza mutu aza mayele makasi bandeko balandi afongolisa compte bancaire na ye atiaka mbongo Achaka lokola pas na mobile ne bolingo mobile na makasi alobite mboko komi $1500 na ndenga bombe la kawana ye kutu na ide na ya lobi Darling na zena posa na proposer na pesa mobile na ngawana aya atanonu présentation pa na biso to luka pe moyen to luka ndaku na 1500 wana o ezaki ke oto ezala ngoto koki na po mbali musala banda osala abanda gagner vraiment mingité abengi mobali ye atalisi ye tala botala bombala habité nzela poto ekomi nango ya bandambu ndambu awa ndenge za boye fona kene Turquie naza ba master nga moko be bazo kene Turquie il faut pesa nga mbongo wana na ko na Turquie na ko buna za mbali na kota Europe comme ça soki na komi na poto na ko bengisa yo bandeko balandi mwana mwasi pe tellement lingaka mobali na makasi ndenge bavanda na couple na bango wana batika ko zona non problème te na ki chéri na bango lelo pe ndenge zalaka kaka ndeko mwasi pe azwi mbongo apesi mwana mobali kopesa pesi mwana mobali bandeko balandi mwa mbali pa ke Turquie na Turquie pe bande ko solola moko pa kendaki nango bamba makamne sambongo esili e komi ke msusu o awa naza place solola te fotini nanga mbongo hotel mwa soko sala makasi atindi asali transfert atindi liembongo e ko matamo ko bo nakutani na chomo ko boy awa bazo senga $800 pona côté Europe mwana mwasi pe lokola kana simatika laki awa bande ko sa makasi na mbongo na mikate bandeko balandi ale ajipe akangisi $800 ezaki kutu $800 nanu ya kokokate oya zele nango zena 500 aluki a défi pas changer abakisi 300 wana akei apesi susu mwana mobali ya kota poto bandeko balandi ata jour moko abenga mwasi te suite te eloko moko te moi ça va na kaka tellement aligné pe mbali na lobité batu ba pesa conseil mingi bakenda o mona après 3 ans 4 ans bazonga mbala sali 3 ans appel ata ya pambo ya 1 minute ezala raté sangwayo kakate ndenge nzamba la rakate mundele pe a évoluer makambu bandeko balandi na Facebook nde ba proposer ka batu ba ami ba proposer moi na mobile atali kombo oh Patrick na ngai a cliquer à côté na mire na ye atala boy mobile et si ya bala moi si ya mundele na 3 bana moi si déjà le billet mon kabi Darling AGC et poussani na komi déjà kononge na koma na 40 quelque bandeko na bomita na nga nyonso nazo zelaka mobali ne tozo ebisa bino boye mwana mwasi akomi parti ndambu ezo salate
Oh bah bengaka AVC asali AVC sur place tanga moni ba photo wana mais lelo Dieu merci akomi koloba monda mundamu yango na lingaki tout ça là nous analyser longo na bandeko mais titi masoko ki ko fongola bala nyonso ya Congo check TV ba mona bandeko naza na bango leo na plateau naza na Bendo naza na Nadia bango pe baza basi vraiment ba intervenir dans la sujet oyo tout ça nous analyse ensemble est-ce que ko aider mobali ozana ye to ko aider moi so ozana iza lisumu. Pourquoi ingratitude boy? Na Bendo. Bonjour Bendo. Bonjour la canon. Na pesi bonjour na bande konyo so batala na biso na Congo check. Na pesi na mbote na simi ki na mon fils à la cible mon bali abatu ya Fortuna vrai chéri, maman chéri Pierrette quoi. Il vient fana na Belgique na Liège quoi. Moi c'est abatu ya Lidio. Ah darling Ezapasi. Bonjour Bendo na pesa pena Nadia mbote. Bonjour Nadia. Oui, na pesi mbote na yo moko darling love. Na pesi mbote na balandi ya Congo check na pesi mbote na bana nyoso to ya potoli sole salinga pasi. Esalinga pasi mingi. Darling. Ngapenda ko. Merci na kozongela na songa na Bendo côté na zaki. Bendo analyse d'abord et pas inayo. Analyse na nga mbana na sa mutema mabe darling. Mbongo pasi, mbongo mikati. Po moni moto ibelisa mutema. Donc andimi na yende na mikate na wana asalisi ndeko na ete mama na ete tata na ete masungi yo mobali. Soki ba poto ndambu wana ti OK se retrouver na poto comme beko na ovandi na yo. Ti ayeko découvrir on ba réseaux sociaux. Pour le mutema bébé poani. O moni basi mi baida mi badite. Basi mi baida ata mbala zo kufa wabi na koide ote po un jour o wanga noka ngai siko tala muninga na miniki wa sana mbete hôpital paralysé dans wana aka na risque comme la vie ou la mort quand akoni bokufa na ye paralysé mutana ko tambola normal yemo kazo bi bundela amba mikata mi lukela pour moi so ba pona nga zaki prête ke mo bal so ka bengiye mama nga za mukiawa yoba nduka mukela okuna oto salisa po oya poto ataki capable po yoko to saleli yo po yokende bongo pona ye moko le ne kozanga pas sala yango po ni mutema bébé pona ni abala ki eza par rapport à réalité akuta ki kuna na poto peut-être pas wa mukanda singa ka bala mosana mundele munyo mo monika souffrance ne dans la kene poto bongo za na ndeko te mutute darling to bi réalité to kosi e bele bakenda azwa mosa bundele te azwa mosa mukanda te nzamba sungi azwa mukanda na ye moko na ye azwa mukanda ya ye moko bazali ebe batika basi ya wati babengisa basi wana sa balaka basi na poto pete abunta azwa mukanda na ye abengisi mwasi na ye pourquoi pas yo surtout muningo amoneli yo pasi ezaki Jésus te pas monelo pasi ye se sacrifier na mafuta ya moto yo na makala ya moto pour ma mikate po yo ofandi mama na basa $800 atindi mama au moins esika ki 300 atindi ndeko lota moko ta saleli yo mokende poto o ba réalité ni e be baso mikanda na poto zo sima basi nyoso bana poto zo mikanda sima basi. Merci beaucoup Bendo na kozongela yo Nadia pe asala nanu analyse pas inaye Nadia analyse d'abord pas inaye Tanina loba Tanina loba ka papa Bendo nenga loba Dani omoni na viso sunga mutu po lobi mutana zong sola yo otanga na mutu te po sunga mutu ba mama nanga poto ezane bon mwana mobali wana ndenge mwasa na pesa ke mbonga pesa ke pasa kina bolingo na so la kina bolingo na etanga tina lekine na poto lokola pesa ki azaki na bolingo ne apesa siko mwana batake poto darling nga kena na nga poto te yo po kena poto te mais ba réalité poto ne to yo kaka to yebite Bendo wana ko condamner mwana batu te poto yo ba réalité poto te ya ke ko luka akuta ba réalité mususu alingi mama wana siko ya linga sani abenga mosa kina tseke mama ena kota libala non ata ko benga tike mutu a idée yo koma ko tozaliwa na ta pede ata moi quelque chose ata ko to bolingo za no souté to mona kati mobala boyeni na mwasi malobi non il faut na aider na ba bien faire ça de langai c'est na reconnaissance darling eloko liboso na biso so ngosunga mutu ko tsate l'esprit na sungi lundi boy mardi be mercredi azongiselanga
kotiango na mutu te mwana mobali wana azalaki kate oblige ndenge mwana mwasi anapesaki mbongo fe asunga ye ekomi nini so nga napesi oyo na gauche na ozela droite ezalaka bongo te asungaki mpo azalaki na bolingo nde mama yoki ozwa avc likolo mobali mpo ani ozwi avc eske mobali yango aboyi mwasi na poto mpo ye ozongela aboyi ye te bana misato ntongo soki kutu babakisa mpe 4e yoki ozwa avc mama bakati yo maboko te fale mpo ozwa avc fo ovanda na yo na mombongo nde omesana nango ya moto okontinue obunda olanda ye yo ozwi avc siko olanda mobali yango ndeni olanda ndeni parce que basala 3 ans bazalaka contact te yango nalobi te ndenge azwi avc mobali nini akolinga te yakisasa mibali ape yakisasa baza ebele ka mosala na moto wana obakobunda façon olobelaki soki boza na mobali na kine sa voyage kotia motema te darling ngako nalobaka na ngai ntokalaki otiko na nini na njili na aéroport na biso awa na aéroport na biso awa bolingo place esilaka ngai nadi yango wana ntongo yo ozomata ntongo opesanga au revoir ngai lakisaki ngai no bolingo esili mpo bino baréalité ya poto ngai nadi nakoma poto te sikoyo Nadia. Merci beaucoup. Nadia, maman n'ongolo bara. Wana eza yo. Seke na olinga te. Siko fo linga te na photo za avc di kwa mobile. Nadia na olinga te. Siko po linga photo za avc di kwa mobile. Olingo sa ba réalité. Omoni ti aso ba mbongo ne wana tinda ba tirki wana timba kota poto asala ka par l'amour. Et ça par l'amour. Kebe belé azwa ba mbongo basoma basumi lupango aso mbani avandisi papa na asala kana comportement quelconque abi papa ye ngali mobalo papa ye ni pesa e poste oyo Nadia na olinga te eza bolingo ti asalaki yango mpe mbongo wana ye mobako babotikatiki atiki mombongo amikate na ye abundi malembe kaka nde mobali akotaki amikoteli poto na ye mebi te natika na bunda wa papa yo kende soki ezangi 300 ye abanda kotinda soki okoma na poto oyo eza réalité ofo lingaka mwasa eza baréalité yokenda poto te ozoyoka yokenda poto te ntango su mwana mobali ana baréalité amonaki yo ozalaki te akoma fazer apoto ntango so akotani na mama na jeune fille wana par exemple ayebisi papa napesi okoma fazer apoto ya kolala ata na mbetu na nga oyo sikoyo eluka bongo naboya pena darli lokola ye apesenga bongo nanga na afrique mobile no aide yo kozala kina bio kende nanu osala un pas comme ça ntango okoma kuna bongo landa nga seke nadi obosa na ye darling koma poto baréalité ya poto toyeba yango te nga mpe mokolo na kokende kuna na bolingo tolinga mingi osouffrir po ntango oyo bando lia yango yango na esengo nyonso darling na bolingo nso tomona banyokoma na bolingo aganya mpe eloko ti le contraire kutuko ye nde azwa kutu ate eloko te 0 anyokwama tele darling komeka tonyokama likolo ya mwana mama motu mosusu olobi akoyeba o te wando kosi ya sono beno soki azalaki mwana mama na ye angakosa na ye Nadia na konjo eloko soki azalaki mwana mama na angakosa na ye Nadia nga bendo nakenda poto mutu abengisanga oncle nanga lijo avant na Belgique Liège ko maman chérie Pierrette nga ndoko nanga bengisanga na poto ndoko nanga bengisanga na poto nakenda poto yaya koloba teke Nadia koloba teke nga kokufa mpona mwana mutu te yaya moni bolingo moso olingi mutu no solo mama ebe ebele basufra na mibali na bango lelo tango ya mbongo awale mbongo nene esengo nyonso akoma témoignage akoma baninga moni ngai mamona pasi na mobali na ngai tshelo la koma bla kanga motema esaka na esengo endo eza pe na basi biso banyoko mapo ya mibali darling naza ba exemple ebele na royo pe na bengi pe na temeli po na bengi au téléphone eza ferme ngoko ganga anyoko mina mobali baba nina mobali na université azoyibela mobali mbongo basilabis wala eza réalité ya camarade na ngai mbongo na ye silabis bazopesa ye ase sacrifice bité na pesa mobali ya comme na distance nga naza nani lelo mobali ana ayeba ye te na biso so souffrir na mobali kolia mbongo wana na esengo ke contre kutu baso bayaka lobi ne balia yango kitoko koleka baso babanda camarade na yo eloko camarade na azwa eloko
camarade no azwa eza mibali basala yango te eza mo camarade no ndakutana na mobali na ye wana eza pe ka ndenge makona mwasi mobali na ko bundela yo na bundela sungi yo na salisi yo na vie soki omoni osepe na ngai te obala ngai te bendo ye mama ye merci na ndenge osungaki ngai na sepe na ngai susu te na bala yo nga moko na yebi ke bon ayebisaki nga asepe na ngai susu te abala nga mais ina kozela moninga azeli 3 ans yebisa ngai azaki donc aza fille de chambre aza mwasi mbeba ndo lingete mbeba ndako lingaye mais aboyaki ya tie motema bike mobali na nga aza na poto un jour na kolanda mobali na ngai mais yo yebisi moninga te moninga ko découvrir ngona ba réseaux sociaux que yo sobala père de 3 enfants ben tozo chito déjà to comme presque na fin émission émission vous avez droit de savoir et ça là vraiment pas si makasi tango mobala ke akero luka surtout que pas moko boy moi sinda pesa kiyo sina reconnaissance faut ezalaka fait que soit réalité ya vie et luka ke kabola bino mibale luka te o aider mutu na quelque chose na un franc na wana o ya edaki yo tango zaiki nango besoin quelque chose na ngo mingi te mais luka zong c'est quelque chose et ça est bien rosa symbole allo belo maloboma bete pozongela yo bandeko aussi na reconnaissance faut ezalaka bendo conseil ni ko pesa na ndeko mobali pe na ndeko mwasi et puis na bandeko balinga ke peut-être azolinga apesa mobali pas na vie apesa mwasi na vie pas na vie ba huyi ko sala ngonde nini pesa mobali apesa mwasi pas to mwasi apesa mobali pas eza problémité eza des problèmes ya kozala reconnaissante eza bien na vie eza bien eza très bien moningo amoneli yo pasi eza nango obligatoire te il faut ka kobala ye mais eza rende bien ofandisi moninga so olinga su bendo te na exemple so na mbana ngo bakena na epoto na nyo comme to na salisa yo so comme olinga su na liba olingi no ngasu te ibisanga benga bendo en tout cas maman la qualité na komona wa en tout cas esengite na bala yo ngamo naza conscient na yebi ke te abenga nga yebisinga ke moyeza sute na kozwa makambu na popoto za fin du monde te yazo la pona poto te yazo la 3 ans pour moi si 3 ans fanda c'est la montre ils a ébélé na oui âge de kenaki déjà yebisanga so akina 30 ans à partir de 33 ans ya mais non pose pas à moi il y a déjà avant alors je mibale be bana ko proposer mais ya boyaki atie motema na zana mobali na nga na poto nzoka yo papa yoke na okuna obali na omundele komuna bala misatu ce que ça passe pour le moninga koya komi paralysé eza passe moni ko loba et ça passe tout na comme si na passe ya ndeko na nga wana mama eza fin du monde moni na mokili to ba malédiction pour tous ba kotambola te biso bato tous botambola te omoni ba vie na biso ezako kendeka mbilinga lelo soki mwasi wana alobi ala kla mobali wana be la ligne resoyer po a dépenser mbongo na kota poto wana mbongo amona mwasi wana ekokiti ya kota poto soka ba la kela ye mabe ekozwaye ponze mo ya likolo amona ki me ndeko na nga eza inutile o la kela ye mabe eza makambo ya mokili yaka nango ensusu destin to e ba kutambola ndeko soki moninga sala obola mfuko miyeba ngo tozokufa avant na ba vie na biso en tout cas pour na kopesa mbote momo chéri Pierre moi c'est ya batia papa chéri Lidio na Belgique quoi na Liège wana quoi la pesi Fortina moi si ya bato ya fiston la cible lik na kande to sola nde to kocha Nadia conseil na yo na bandeko basalaka ke ntasalili ye bolamu aluki ke abize abeba na ye 5 APC suite conseil na yo vraiment moi si na monique eyande buzoba bongai penaka que za AVC kwa mobala tana pese ba million to sala bola muteka afe mutwana un jour azongselanga so to sali bongo to bando kabate na ba vie yo sunga ki mwana mobali wana ya ki a reconnaître oti zwa courage ba kata ki o maboko te potonga tonga kenda ki zaika mbonga mikate wana
il faut le forcer quand on bon on a mis kate on a la chose à moi c'est ma casse ma kate ma bon côté on dit pour lundi. Merci beaucoup, j'espère que vous avez belé à Kolanda. Vraiment, émission, vous avez le droit de le savoir. Oh, le lot d'Orly, l'on va célébrer moi si je qui participe ma reconnaissance c'est dans la caca bien si la reconnaissance c'est dans la bien. Merci beaucoup à mon patron, papa Sibou Moutombo. Merci papa pour la confiance. Merci encore à mon réalisateur. Vous avez branché la chaîne Emino Congo Check Check TV. Vous avez décidé check. Congo Check Check TV. Yasibo Moutombo. Congo Check Check TV. Yasibo Moutombo.